Oui, quand on parle de l'éducation, tout le fanatisme. Quand on parle de l'éducation, tirer des leçons, il faut parents. Quand vous savez que vous vivez dans le monde des idées, et surtout aux pasteurs, le pasteur doit être un gardien de valeur. Quand nous parents avons l'incapacité à se souvenir de nos besoins à Bana, et que Bana va comme se souvenir de nos besoins à Bango Moko, incapacité à parents à exercer l'autorité parentale, et ça peut influer sur l'éducation à Bana. Au Kobo éteint, les enfants qui ont des téléphones, pour la plupart, les parents tout le monde de la Bango. Ça, c'est un problème national. Tout le monde a la passion. L'État a la première responsabilité. Il est démissionnaire. Dans votre camp d'agitation, je n'ai même pas cité le nom des gens. Quand je dis l'État, quand je dis les parents, je suis parent. Quand on dit l'église, agent éducation. Quand on dit l'école, vous avez s'il vous plaît, l'éducation n'a pas de prix. S'il faut pas faire une éducation, tu repères les mains. Il y a un moment où gratuité, tu le bas. Émile de Gérardin, le bas qui gouverner, c'est prévoir. Ne rien prévoir, c'est couvrir à sa propre pète. Tu le bas qui a. Aujourd'hui, se taper poitrine, a dû pouvoir en janvier, à la fin gratuité en février, planification, il me salue. Alors, c'est 7 mois après. Même 7 mois, même 10 mois. Même 10 mois. Ça n'a pas été planifié. Parce que planifier, est-ce que nous avons les infrastructures adéquates? Est-ce que le personnel enseignant a la position nini, c'est enveloppe salariale par rapport à budget est-ce que le programme n'a pas la campagne? C'est gratuité. Vous emmenez le populisme partout, vous avez un sensationnel et puis échouer la qualité de l'enseignement aujourd'hui en tant que parent. Aux affaires, il ne faut pas qu'on dirait brancher, on a pris aux activés dans d'autres bébés aux autres qui n'a limité, mais il faut réfléchir. L'éducation n'a pas de couleur, s'il vous plaît. L'avenir du Congo, c'est dans la jeunesse. Et est-ce que vous avez un programme national par rapport à cette jeunesse? S'il vous plaît. Maman, c'est très important. Nazali Namite. Joseph Kabila avait mal dirigé le pays. Congolais Salibaki non à Joseph Kabila. Le 30 décembre 2018, Congolais sont fait la rupture dans le système Kabila. Dans Joseph en tant qu'individu. Dans le système à Joseph Kabila. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que vous copiez textuellement ce que faisait Joseph Kabila? Parce que tout le monde a dit non à la corruption. Tout le monde a dit non à la violation de texte. Mais aujourd'hui, vous copiez textuellement. État de droit slogan. Mais quand c'est dans la campagne électorale, s'il vous plaît, la gestion de Kabila n'est pas une jurisprudence, la gestion de Bino. Kabila a mal fait, on a condamné, le peuple a sanctionné, alors aujourd'hui, donnez-nous votre bilan. Pression, la violation de texte. IDPS, vous respectez le texte? Quel texte vous respectez? Vous placez juge à Cour constitutionnelle en violation de texte. Vous n'avez pas organisé les élections. Au lieu de justifier la majorité devant la Parlement ou pendant que la texte est en boca et que ma journal l'identification de la majorité et celle de début à législature, de créer la législature à Sika. Vous avez un programme de 100 jours. Et là, un texte est mis. Est-ce que c'est le productif qui doit faire une question, c'est nous. Ok. C'est très important pour donc nous devons savoir cela. Il ne faut pas que l'on va verser, et c'est que ça va passer sous la Bible, la prospérité pour les enfants, a-t-il la verser sous souté. Ceux qui chantent, et le but était Bazaline Bengemoko. Mais chaque pays donne une petite qualité dans le moutouni comme ma PV. Chaque pays petite qualité dans le moutouni à convoquer Ragnon. S'il vous plaît, IDPS, Botika, que déranger ma confession religieuse. C'est vous qui êtes à la base
Il y a des ordres de ça dans la confession religieuse. En tout cas, ça l'attention. Sur le film. Yango to zoloba baba ngai. Yango la zoloba. Yo lingo mi pebe tatolo. Ba ça la réserve de change. Le producteur de l'argent. Ba ja DGI ba olela. Yo bobo de la matin que comment yo papa ozambongo lobi na obomba mbongo bana ba kufanzala ola tupango soso ya paté marche le 15 sur le film pour continuer ya na ebisio biso tozali kokende na ba sensationnel te tozokende te na ba ministre balo baosangala basala ba réunion po baluka otia désordre tozokende na politique ya kadiocha te po toluka tokosa peuple la popularité ya Lamuka n'est plus à démontrer. La popularité à Lamuka depuis 62% na ba urne dit le 3 ans après le peuple porte son choix, porte son élu et la conséquence il y a manque à légitimité et vous savez que votre bilan est 0. Le 15 peuple congolais est là. Peuple congolais besoin y même bon ba la ba million bokane kala de ubi. Besoin ça sensationnel. Bokani mutu à 10h à 17h de l'initié. Bon, c'est sensationnel. On a pas slogan la dino. Bifo que vous annoncez là. Chaque Congolais n'a pas clôturé dans le camin de quoi. Le baki awa, te le biboui. La mouka est à plateforme, ou est à bunda pour le respect de texte et la garantir ma valeur. Bifo, te valite batu oyo, te le banabatu, te kosa bango, ce qui m'énigme. Te lancer appel na tout Congolais. Oh, bah, il va dire ram. Oh, comment au 4 à 20 parties, il y a 8 parties. Oyo ayala madesu lelo kambola bona ne Congolais amonaka maite Congolais nyoso parce que kozanga bopoko ko dépolitiser c'est yango to biso nyoko non glissement non assaini politisé non à fraude électorale oyo basali balesi ata peuple a voté etwali biso te tosi tozwi justice constitutionnelle tolingi to créer mutu na biso na merci parce que nous avons un message de émission na catastrophe les deux font attendre un message mais après ça le monde de la fin nous allons calme mais dit que comme nous pas Colombo on s'en attend monde de la fin alors ma camille fait une distinction pour la réponse à chinois pas baïba ba numéro na est ya mboka bataka ka docteur Mukwege alors nous sommes là aux côtés na élection en 2023 bazobanga po bakokoka te UDPS ayebi ke kosimana yango te yango ino sacré azoboma nini vraiment na nsima ya likambo oyo aseni ata mboso na baati bakeye pa président ekozala kaka kadima ngai nalobi boye ebongi bana wana basala prison ya 3 mois na mutu oyo afilme bango po bazwa correction bonjour liga baparent nde baza responsable ya makambo wana kotala novelas ensemble ou kotika bana na bango moko et puis kosombela bango ba Android. J'espère que Fiston comme on a eu tout le bango ils ont amela biso 2 mois de salaire biso la sécurité ya STC tout ça là kuna na tango ya confinement or ils ont fini à ça la contrôle kasi ye moko akomi komela bato ndeko zulu na radio de kobanda mokoloni et puis radio nini toujours je le pesa biso précision toujours c'est pas de démarche ya DJ de Chabamaki pour na radio nini to bana boleka voilà pour na bana wana toza d'accord te na ba ministre wana et bon là qui ba pesa bango sanction moko sévère et puis bati na bango na internet moko na fin ya province moko bébé de la biso ministre peut-être type na communication ba pesa biso explication tout ba le la ram et ça la biso passe nini ndeko zulu bazolo de la bana wana eza malamu pour na nini ba musicien ba pasteur na ba politicien oyo basala yango batika bango libre voilà quand on a peu ba pasteur tout le monde a peu ba musicien tout le monde a peu ba politicien na ba sexta tout le monde a ba bonjour liga biso awa na Braza ah merci ba téléspectateur bana na Braza ceux qui examen d'état et je salue le dernier jour ba bar et ça va rater banda tomo ti na ba 17h. Voilà. Alors, conclusion, la mot de la fin, 1 minute, conclusion, la mot de la fin, pour M. Masuka. Alors, fanatisme kolekama Chantal Azate mutoka na sensationnel kolekaye na mukili Azate par Bokolanda lobby Félix azui na mandat na janvier azui programme à février donc même à temps calculer par mois on va lancer gratuité à
Asalia Bote, sensationnel, Ayeleki, Rosia Lobia, Ndeye. Donc, il sait qu'il y a un peu de temps, il y a jamais la février, il y a pas comme. Il y a un septembre. Mais à ce moment-là, il va y avoir un Dédé, marche, ça va y avoir 20 parties. Marche, ça y a 5 000. Alors, le point est pas tout ce qu'on va faire sur 20 parties. Pour comprendre la tangi et le komoko awate. Moi, et le qu'on a lobby sous ces boy. Ces pays to kotonga yango n'a pas contradiction mais to privilégié le sens qui est le Congo. Montonyoso a la droit na parole. Na par exemple na kanisule. Oya ya kanisule. Comme sous le tourna kabolobi makambo ba podi ba côté mususu ko charte côté non charte podi boy. Ce qui même est communiqué, je vois l'article 17 et 18, ce qui est communiqué à niveau que Bazou yo kanate autour, il y a moto oyo comme la PV, c'est pourquoi la cette commission. Commission c'est quoi ça donné? Quand la maille à niveau là, ce qui a mis conforme. Ce qui peut être conforme, on a la plénière. Plénière donc, exact. 1, et on a la confession. 2, et qu'il y a la commission. 3, ils ont dit plénière. Plénière peut rejeter ma communauté la commission. Donc il ne faut pas comparer les incomparables. Donc quand je vois ici que non, Bendezawana, les agapotoponités passent et pour la mission. Ce qui commission, mon tonton peut faire la qualité de la commission pour la yango. Ce qui commission est passé à commission paritaire pilotée par le prof Mbata. Oui, les amis, commission ezaka yango na motu te commission bato bayeli na suffit ça commission la kanisi na eutaka na plénière Merci. Commission utaka na plénière commission c'est là que non asali de je pour Nangayi, Nabandeli Lisusu, Basala Makambo, Nyosho, Nakotosa Bobeko. Est-ce la opposition? Est-ce la majorité? Nous devons dire que Bobeko a été. Nous devons respecter Bobeko. Qui sont comme la conclusion? Merci. C'est Peli Nengani émission qui casse na web sabana ya Congo. Oui. Nous avons mis la conclusion. Voilà. Nous allons. Bagata Ngai. Moi sans unité na biso ya passion to kochaka na ba téléphone dimo ko la londe ko tseke ina ba tuna ba ko longola biso ba unité na biso nyoso wana eko kende seke ndaka to yebi ya fisto kambanda na ngai to sali régime oyo nini pona biso peuple to sufaka boye sans unité na biso ya mawa oje crédit na yo probenga moto ya nyongo probenga ndeko sali sa yo na mona moi difficulté ya yango seke ina ba tuna yeba zui sans unité yona nyoso longola na téléphone. Merci. Boyebi bien que mokolo ya lelo bandeko na ngai bandeko ya ile pesa bakosaki biso ke carton ya soso yokoma na $10 carton ya soso yango baoteka ngo wapi bandeko bayebisaki biso awa tokonyata masango lokola kayasa ti mokolo ya lelo tokomona kaka bango mabungo matama ekovimba donc na difficulté tokomona na covid oyo totika komona covid te tokomona ngo na régime ndeko Tshisekedi makambo ya détournement détournement mbongo ya 100 jours mbongo ya projet Chichelu ba ko détourner Veridos kuna to ko Veridos ba dans la zone de konani ya IGF wana yeba ina kati makambo ya tena faire kaka bango donc ndeko baye pona ko souffre ko faire souffrir biso peuple pas ko yiba mbongo ko ka bandako donc biso peuple ko souffrir ndeko to fungola miso voilà. Soki élection ekozala ngana silobaka ke loko moko soki élection ekozala ndeko Tshisekedi ata mati akiti ayebaka koleka te peuple azali na souffrance komona yango komona ke makambo ya seni bakodribler biso peuple kasi bino bokokanisa kwa bokokosa biso na ndeko na bino kadima ndeko wana kadima soki kaka bomika kotia kaka ndeko wana kadima parce que biso toyebi projet na bino bofi moto na bino kotia na cour constitutionnelle bofi moto mosusu bokonde kotia na seni biso na biso tokotala biso peuple toyebi na nsima ya Tshisekedi te ata atie ndeko na ye wana kadima to moninga na ye toke soki mpe nani atie ye na seni
to atiki kaka moto na ye wana na cour constitutionnelle okoleka te nego soki élection esalami ngai na ye na information na yango négocier yeba ke élection ezali te donc ndeko tshisekedi ya bato bayeba konégocier ndenge nini bakodube peuple vérité eli conclusion tosilisa machine ya UDPS conclusion rapidement naoyebisa peuple congolais mama nzala mbongo aramo baoyiba bobi place ekendaka te classe oyo eza lelo na valeur te mabele ya kongo lelo ekomi ya mutu nyonso akokota asali ndenge alingi manque autorité ya l'état lelo parent aza na makoki lisusu te ya komema famille na ye na ndenge oyo alingeli tout ça eza conséquence ya moyibi ya maponi oyo elibamaki na 2018 bino moko bomoni bilan na bango eza bombe bilan na bango eza nzala bilan na bango eza détournement de fonds bilan na bango ezali état de droit slogan bilan na bango eza tribalisme à outrance na banomination yango tolobi boye tokoki kopesa lisusu bango ngonga te après 2023 donc 2023 pas de glissement tolobi boye tokolinga lisusu jamais tovivre na seni oyo ya politique batia déjà moto na bango avotaka na mpo na peuple tolingi yango te toboyi yango tolobi na bango tokolinga lisusu fraude électorale te yango le 15 mercredi biso nyonso molongo mobimba toboya yango ndeko alobi awa nakochite papa alobi mama chantal aza plus sensationnel nakanisi batéléspectateur bazolanda baa na réponse nangi na rappele pasteur s'il vous plaît nangi na rappele la commission paritaire. Paritaire, c'est à part égale. Mais commission composée de 14 unions sacrées. Nabatu oyo bazi clandestinement côté sous. Paritaire. Yango na lobi na yeke biso ka sensationnel te. Na lobi yemo ko mutalobi mutaiko pèse. Alobi que bameneye malamoko aye kosala gratuité. Ce n'est plus que ces paroles. Voilà. Dieu c'est à bango ya mbato. Il n'y a pas plus sensationnel métier. Conclusion. Ok. Conclusion. Déjà. Déjà lamuka nazoloba nao lamuka lobi balobaki fale balobela makambo ya réforme bareporte yango donc bapekaka marche bareporte yango réforme ya seni balobaki bakosala mwa baproposition omona mpe marche bareporte opesanga ata nasala mwa eza ndeko mwanya oyo alekaki awa mikololo Gabriel Mwanya en tout cas makambo ya Manyema epesaki biso pasi parce que Manyema ye alobi abotami mpona aza juriste me makambo azali koalege ezali très grave ya liboso azoloba ye aza juriste azoloba ke pont moko boye ezali $10,000 aza na expertise ya koevalue te pont oyo basali yango na longueur nini largeur nini bacule nini eza wana mpo epesa biso montant moko boye ya mibale na province nyonso tozali na baroute oyo tozali kobonga baroute provinciale na voirie urbaine baroute wana ezalaka géré na OVD azali kokolaborer directement na gouverneur de province donc gouverneur ya province akomeli OVD basaleli évaluation après évaluation wana ye afinance bango donc ndeko na biso wana juriste azali kokota na makambo ya azali koyeba te ya mibale gouverneur azali
représentant ya chef de l'état na province na ye na kozala représentant wana il s'est rendu compte que na parquet kuna président de la République azali kobundana mingi mpona kobongisa justice parce que il a raison la justice élève une nation comme c'est bon eza na bâtiment moko eza na cour d'appel eza na parquet eza mpe na parquet général eza mpe na tribunal de grande instance ba bâtiment wana ebebi le gouverneur est venu à constater que bato bazosala mosala lokuta po ayebi nazosenga na ye akende kotanga la loi sur le marché public atanga mpe déclare premier ministre il y a juin 2010 oyo ezali koloba manière de procédure ya passation de marché oyo ezali kofixe makambo nyonso ndeko na biso kuna son excellence gouverneur Idriss Afani Mangala azali kosala mosala malamu po même bato ape mpe nde bazwa apprécier président groupe parlementaire Didi Manara auti vacances alobi mosala ezali kosalama kuna ezali malamu bato nyonso évêque asengi même na gouvernement national basoutenir ye parce que azali kosala mosala na ye malamu na kosute na likambo ya tribalisme ya mama evokaki awa président de la République akomi président anommé moto ya liboso alobaki directeur de cabinet Kamere akei anommé Nyembo Katanga na bango na liboso azalaki na wa André Wameso Congo central ya mibale tozalaki na ndeko Mondele Équateur kuna tolongele Badu nous va mourir merci s'il te plaît majorité Maman Chantal toujours en direct. Maman Chantal, merci la non, il faut merci. Numéro si tu écoutes à la bonne après c'est ça mon corps pour notre la pour que et pas Bachala. Tout le